Abi Abraham nazo reprocher mon constabino amboka. Penzamba ota isanga ke atiki na a lâché chef de l'État. Osomona a lâché vie que ba reprocher, ali ba reproche ango vie kazo ko engager nation mais sans le savoir na ba maloba na ye. OK. Tolo bela vie. OK. Na lobaka na ba message 2016-17 na Congo opposition ezate. Tolo bela vie. Mais maloba na ye o azo bimisa, azo ko yeba te kazo ko engager toute une nation. C'est que na ba discours na ba maloba monsieur lobama pe en secret biso to yebité. C'est là même ba malin, nzamba so ko reprocher ye na yango. Tolo bela vie. Seigneur binanga Abraham na kati ya Congo na bokonzi ya ko diriger mutonga na tinda kana tiaka azana bokonzi tilelo madike sa kufa et alaki Joseph Kasavubu. Papa Kasavubu. www.tolobelavie.com TOLOBELAVIE.com. Voilà, merci fidèle internaute Bozolanda Bisso sur Tolo Bela Vie. Abonnez-vous massivement sur Zoé Matoko, le sénateur à vie de la presse encore et toujours. Tozalarana Bisso Kaka, Negi Masolé Zalaka. Merci na le père Papi Gen Tolo Bela Vie. Washington 4 fois prêtre grand état d'Amérique, maître Chourambo Malemba table na moni bongo kukuni umwaka El Chanto de Kimbanseke pourquoi pas à président Edo Katanga bambote na batonya so bozolanda ngai tozana prophète Abraham Kasongo et oumelie na sir tansu bobosani mais à travers ba image na ba rappel bo comprendre Jesus parce que azaki na suki mais tomoni akati suki to solo là parce que le to solo prophète boni. Non, madame, ça va. Oui, ça va. Na pesi mbote, na sepe isu komolana, na occasion zamba pesi biso, na profité pe na pesi mbote na ba auditeur nyos. Voilà. O ba reçoit occasion. Na ba internaute et tout. Donc nzamba lola apambola bango donc toza lisusu donc nzamba telemisi biso abimisi biso lisusu. Et je pensa tant. J'espère 6 ans ou 7 ans. Oui, depuis 2017. 2017. Voilà. 2017. C'est ça donc depuis wana omoni d'abord on a zo kumisa nzambe nzambo aza mettre en circonstance ou abateli biso yende fois on a d'abord le kumu nzambo aza précis vraiment Yesu Christo depuis wana a monisi biso lisusu c'est ça za ba ebele pe ba kabwanaki ba monanité donc ça me fait mériter reconnaissance wana. OK. Effectivement donc depuis temps wana et ça va permettre les sous à fongola munoko parce na lobaka chaque fois que na telemaka pe na fongola munoko ka soki nzambalo la bina fongola munoko nde na fongoli munoko. OK. Alors na message à Souka soit avant dernier message tant au bandano d'émission en 2017 au banda ko pesa toujours ba message que président Fatine akoleka yene arozala élu na ba élection et toi qui komona que président Fachi alekaki. Est-ce que Olia Kambon a IDPS to oyebaki makambo ne kozala ou soit ezaki nini mais quand peut ko éclaircir bato parce que on peut ça message to ko mona que président Fachi aleka ki président et obata makina yo lelo susu et on tonga to tuna yo nan Olia Kambon a IDPS to oyebaki na ma solo ngonde ezalaki jango to ndengini. Toutefois c'est ça Nathaniel Stolekisaki tant tozo ko averti de la part de Dieu nganaza motindami étant que prophète en Zambé naza munoko ya Nzambe c'est-à-dire na bandaki koloba makambo oyo e bandaki ko uta de la part du Seigneur. OK. Bible zo koloba eke baye baka prophète na ba accomplissement je crois ba doute ezalaki ba te belé pe ba boyaki yango mais lelo tomoni déjà ba accomplissement passé tout ce que déjà na fait ya ba mandat na ote ko sala alors bandaki koloba eke na tango nazo pesa message que nazo komona bokonzi na IDPS tant on a pesa message na oloba eke Kabila zo kende nazo komona fait c'est que nzamba zo telemisa ye effectivement question bandaki ko tuna biba lesi yo mbongo te ozali mambo moko ya IDPS ça na banda otuna ngo depuis oui c'est ça ngala isaki ngaza mutabandundu précisément na muyaka na sala pe no politique te na consulta pe bato wana te na fréquenta pe bango te to kutana pe te donc les longs ndenge to banda les sous d'émission na bimi les sous
bao baza na bonne mémoire bakoki komona ndo tukoloba na na style na tikaki ba sacrifice yaki ya makasi et sikoyo je crois que na bimi ndenge na ndo ya mingi pe na nzambala ba nzambala ndenge recommandation ezalaki donc ngongo oyo ko interpeller batu mususu. Donc c'est que na bandai ko loba makambo bandai ko uta epai ya nzambe na kini mutu idepes na la kini politicien mais na bandai ko loba makambo bandai ko uta epai na nzambe ke bokonziza na idepes et puis na mona kabila zo kende na zo ko mona ke nzamba zo ko tia fachi étant que mon konzo a ko diriger donc tout monde qui peut pas accomplissement na. Oui. Oui. Alors message par rapport au message et yaka au travail ka aux prophètes, aux autres travailleurs, selon Nenzambazo Tindilayo. Après avoir la séparation, FCC na cache bakabwani. Ezala ki message ya Nzambe, basala ki on a bon Nzambe to basala on na ki musuni selon posa ya pepe ke bakabwana. Étant que prophète homme de Dieu. Bon, nata on a repéré un message na 2016-2017. Na loba ki Nzamba lobi abwaki Kabila na gouvernement na nyonso. Nzamba registra ki bango. Et tant qu'on a établi à Ponaki Félix Tshisekedi le col a remplacé ya Kabila. Batu o Nzamba bwakaki nde Félix Tshisekedi akendaki kozwa susu bango pour akoka ko s'associer na bango pour akoka ko sala gouvernement na ye. Mais parce que bon ba travailler qui pendant 18 ans ba ki terrain bien. Il fallait travailler na bango. Mon konzambo ka Félix Tshisekedi tant wa subo konzi a remplacé à Koko Sangana bon pour y avoir une majorité dans le parlement mais azo Sangana bato Nzamba registre qui par rapport à question na yo et ko évoluer parce que yo zo kende ko Sangana bato Nzambe a rejeté qui même si ko to ko na ba union sacrée quelque batete ya o ba travailler na gouvernement la Kabila Bali ozomona makambo ko ka ko simba na totalité parce que yo zo zo bato oyo Nzambe abwaki c'est peut-être bande ko lobaike na mboka na biso okomona ba dirigeant na biso ba consulta ka Nzambe tie bayoka ka pe Nzambe tie ba bosanye ke na kati ya mboka oyo Congo eza na promesse Nzambe pe Nzambe za na sentinelle na ye acha o to benga prophète ba na Ezekiel ke na ko tia sentinelle na maison d'Israël. OK. Oya kobanda ko éveiller likolo ya mboka tellement ba konzwa yo katena lobake loko wana depuis 2015 2016 17 ba yo kaka Nzambe te ba consulta ka pe Nzambe te ndo mo ba kenda ko ya na kati ya bere po yo zo kende ko s'associer na bato Nzamba bwaki. OK. Nde moni raison na yango esimba kitena nde ba kende ko kamwana. Mutu mwa komela ngai et aka tombe pe to tourner sur émission te par rapport à ndenge Nzamba pesa au message aux alanan en coulisses. Nini la kisaki ke FCC to Kabila Nzamba bwaka kibango nini la kisaki to nini la kisaka ngana za prophète Nzambe naza munoko Nzambe c'est-à-dire que Nzambe ayebi le passé ayebi le présent ayebi le futur donc prophète azoko ya koloba makambo yo esenge eya kokokisa moyo ko salama na avenir. Donc makambo ngana lobaki yali ba révélation makambo Nzambe azoko lobalanga to azoko talisanga parce que yemta établi nga lokola munoko na ye lokola lisu na ye komona eke bokonza Kabila sili ezali ba pratique la cérémonie na ngambo côté tant que prophète c'est-à-dire que Nzambe nda zo pesa ngai ba révélation na Nzambe ndemta otianga maloba o na ko loba pe plus tard bat ba boyaki ba monango eke ko kokisama c'est-à-dire que sont des révélations de la part de Dieu, c'est ça. OK, merci na vie nanga Abdul Panzu Sivi na Séverin Bodot et motema mère Claire Mvela ba mbote no place bozali. Étant que homme de Dieu, nini ozomona par rapport à ndenge président Fachi azana pouvoir o esimbi na opezo simbate na miso molimo. Bon, je crois que autour Bernard nous a un peu moins introduction pour na ko talisa que tolobela ka makambo oyo voilà na 2016 2017 tout le monde peut ba accomplissement na yango comme singa na telemaka na yaka koloba kaka soki Nzamba lobi na nga telema kende koloba nde na ye koloba na minute oyo na bimi lokola na esko na message il y a temps oyo. OK. Parce que 2016 2017 toloba to moni Kabila alongo nde Nzamba décidaki to mona yi remplacer ya Konzambo ka Félix Tshisekedi et depuis temps wana 2017 nde na moment o siko Nzamba ye ko bimisanga
Donc c'est que na yesu qu'on a message ya sika. Pourquoi? Parce que tout ça déjà na période moko électorale. OK. Batu nyonso makanisi zo tambola. Fallait ki sentinelle o nzamba cha. Liswa nzambe munoko nzambe aya lisusu pona kopesa précision nini oyo ekosalama nde raison na bimeli. Voilà. Makambo ezali bokoma ndenge ezalaka numéro prophète pesa numéro 090 934 20 42 na répéter lisusu wana okiko benganga wana numéro na nga moko eza pe na WhatsApp. OK. 090 934 20 42. Okoki ko benganga okozwa nga moko nazalaka na secrétaire te loba que parfois nazana temps prière pour nazalaka na ba temps ya prière na journée comme na kati ya butu mais okozwa nga pe soki enregistrer nga okota na WhatsApp tokoki ko sola na même numéro eza na WhatsApp wa numéro ya nga moko na ose la téléphone eza ya nga moko secrétaire ya mba pe so wa condition te direct ko tuti nga moko c'est ça. Alors to koti sko na makambo ngo vraiment parce que prophète étant que homme de Dieu liswa nzambe azana makambo ya koloba. Alors yango lelo to yambie lisusu pour que apesa message yango oyo nzambe atalisi. Prophète Abraham Kasongo message nini oye nango vraiment au peuple de Dieu to ba congolais ba congomani bazozela ba yoka o eza penza message ya kilo pona mboka na biso RDC. Merci beaucoup. Ndenge na uta ikolobake depuis 2017. Ça dit nazalaka na sentiment te pe na lobaka ke prophétie ezalaka na débatté. Prophétie ba yebaka ke eutie pa nzambe kaka na accomplissement. Na osenga pe na ba auditeur so akolanda débé à la prophétie. Depuis 2017, munoko ekangama kinzamba zo ba na Ezekiel na ko fongoloka munoko. Soki ngamo ko nzambe na lingi oloba de ma part. Ça dit mosakola za na ba ainsi dit l'Éternel. Nzamba ko fongola Ezekiel munoko so nzamba lingi ko fongola quel que soit dire. Donc en 2017, nzamba kangaki munoko to si émission. Alors 2023 na bimili. Message wa makasi bo simbanga bien. Nazana message ya nation tant que sentinelle onzamba établi pour na nation. Nalobaka makambu oyo ekenda kokisa ma sentiment na sala ngoti. OK. Kobima onga na bimeli tozana période ya élection. Premier message nanga nazo pesa si élection tozomona bazali 26 ou 25 candidats. Alors ngana ye de la part de Dieu Nathaniel so oyo natikala ki na sa makolo nzambe. Nzamba za kolobalanga ke alobi élection oyo tozokena yango d'abord nazo confirmer que élection ekosalama élection ezali mais bato ba lobi élection ezate naza prophète. OK. Na ye nazo pesa message soki koki semde bakoyeba ke prophète wana auta ke pa nzambe de na loba bible ezoba ke on connaît prophète na ba accomplissement c'est ça. Na 2017 ans to sa émission na yo na yo moko na ba auditeur na pesa ka numéro na la ki menacé ba benga ka ba traitanga la bandenge tout mais il y avait d'autres personnes ba ko se repentir après que non prophète makambo ko loba to moni ba accomplissement na yango. Donc élection d'abord on a eza dans l'élection ezali na décembre élection ezali yami balé nini na ekoloba après élection nzamba zokoya kotinda ngana loba que mutu oyoyo akobima na élection oyoyo nzamba zokopesa 2 mandats et place ya mokonzamboka Félix Tshisekedi donc ako réélire yeka muta lisusu donc bamata bakita sur ma période de 2016-2017 quand on a koloba on a lobé que nzamba hotel sanga parti IDPS nzamba hotel sanga na Congo opposition opposant à l'aïka moko Etienne Tshisekedi ya Mulumba o menasa kinga na ba question na yo o lobi non prophète na moni yo za envoyé ya IDPS na moni yo lembo na senga za mtabandu ngambu yaka na loba makambo de la part de Dieu et to bandai ko kendo mona ba accomplissement na yango. Donc nzamba zoko réélire chef de l'État Félix Tshisekedi bamata bakita azana 2 mandats pe makamona lobaka yango depuis 2016-17 mais ko sala ka rappel ko s'appuyer nango. OK. Nzamba opesa 2 mandats donc yango ne ba message oyo na esko ko pesa confirmation ko tia à l'aise na penser ba toi ko tambusa makanisi ba mona eke prophète aye
pour na couper sa précision confirmation que ba mataba kita kozala réélu et puis attendre 2 mandats donc deuxième mandat au Isaliaye. C'est sa premier message angwala. Alors, to ke kaka na ba sous question ya message oyo au PCB. Est-ce que vous a serpenza que batunde bazotala parce que peuple mingi bazolela dollar emati makamozo simbate makamoza bato basala bazofuta mana pasi. Est-ce que pona nini kaka nzambe apesa yo message que a confirmé que moto oyo aleka ki peuple misusu basepeli na ete aleka lisusu. Est-ce que mona te que non batu bazoluka toujours okotsa toujours peuple na misère pona nini te osengaki na nzambe na yo alexa moto misusu ka président Félix Tshisekedi. Je crois que ngana ye nazolobela oyo nzambe alobi. Nazwaka peta ya kobondela nzambe par rapport ndenge koyoka peuple azolela. Oui. Mais nzambe a décidé à sala oyalingi. Biso basali toyaka ko supplier nzambe parfois ko changer penser en nzambe na supplication. Mais soki nzambe atikali catégorie asala ko eza volonté na ye céleste. C'est-à-dire Dieu lui-même il sait le pourquoi a réélu rien a payé 2 mandats. OK. Malgré ba plainte. Biso nyonso to na beso to mona changement. Biso to na beso to mona ke kolela bato esila. To za amitié mama banga ti. Nzambe établi biso na kati ya mboka po eke tokoka kobondela ka makambo échanger. Mais tant on a bimi boye ko confirmer kana 2 mandats c'est que ye moko nzambe a décidé ça la bongo. Et bien le bon passage biblique le babi que parfois les malheurs est bon. Ye moko nzambe azomona ba malheur oyo mais azo permettre na muto batu bazo lela ndengo lobi dollar banzela kolia ba condition ba condition mususu ovandi bomo ozo komona journée ndenge lekeli osu ya kolia te moyi banzele zate embouteillage comme na kutu mulunge ngungi donc otali vraiment que eza en faire Tony. Oui tout ça ça peut encore supplier mais yemo konzambe a décidé qu'il a payé 2 mandats. C'est ça que c'est qu'il y a un autre bimi pour te confirmer. Malgré que la peuple ne n'a pas parfois les malins. Et bon, Dieu lui-même s'est arrangé des choses. Avant de côté, on a un deuxième message. Nini au peuple bako sala pour basa la convaincu vraiment que bah c'est là toujours na président Nabiso Félix Tshisekedi Tshilombo. Non, je crois que convaincre ba on ani. Le message est outil de la part de Dieu. Je crois que gouvernement to mokonzamboka yazalaka na part na ye onzamba lobelaka. OK. Tozi opposition pe zalaka na part na yango onzamba lobelaka. Voilà. Tozi peuple azalaka na part na ye onzambe alobelaka. Peuple azo se plaindre nzamba so mona ndena bi parfois les malais est bon. Bon, ouais. Donc c'est que nzambe lokola sala ke loko ya mabete ye moko nzambe a décidé kotelemisa misaka fachi Félix Tshisekedi tant que mokonzamboka au peuple azoko lela azoko se plaindre donc c'est que peuple azamutu oyo ya kotika la sikoyo kotala volonté nzambe o ya lingi o ya zo sala donc peuple a commis ko mutu ya ko accepter ko to ça parce nzambe o ya sala ka ya mabeza la kate. OK. Na pas ya peuple azaka mutu ko to ça parce que message ya peuple pezali. So mona a to lobela nanu likambi ya élection to lobela nanu deuxième mandat to lobela mokonzamboka Félix Tshisekedi nzamba pesier 2 mandats. Alors tant que peuple azoko lela lorsque koto penzambe atindika mutu o peuple azoko se plaindre donc peuple aza o moko ya ko to ça o nzambe azako décider. C'est ça. Alors, tous les cas, on a deuxième message. Bozolanda toujours chose pour ça au solana prophète contacter na numéro na OAPSA kezana soki siko onde au koti benga biso na numéro ezana to lobela vite au pesa numéro prophète mais na sukape a opesa numéro na e ba réseaux sociaux na e nyonso. Alors deuxième message ezani prophète Abraham. Bon, deuxième message to lobeli kambo élection eza to lobeli ke nzamba zo lobaeke fachaza na 2 mandats ba mata ba kita quel que soit comment. Alors deuxième message il y a lieu que nzamba za ko reprocher mokonzamboka. Donc toujours comme on a reproche ya nzambe et place ya mokonzamboka. OK. Nzamba soko reprocher mokonzamboka. Azo reprocher par rapport ya nini parce que inda linga zala wana so reprocher sous nani. Et puis reproche wana nzamba soko lobake ye azana malobo ezoko engager nation.
wana nzambe to mokonza nzambe ndazo lobe pas mokonza mboka reproche nzambe ali nini mokonza mboka yeba ke azana maloba o ezo ko engager nation. OK. Donc c'est que maloba na ye mususu oyoyo alobaka to azoloba azoyeba te ke ezo ko engager nation. Par exemple un discours nzambe azali ko reprocher. OK. Exemple ndenge to monaki ba relation musa kende ko sa na ba Kagame, ba relation musa kende ko sa ba Museveni wana et d'autres paroles o asoko bimisa nzambe obike faye ba ke maloba ne soko engager toute une nation. OK. Alors nzamba soko reprocher koloba eke na maloba na ye azoko engager nation, c'est engager nation na maloba na ndenge ya malam, mais ye azoloba maloba zo bateka azoko engager nation donc maloba wana loko azoko engager nation na ndenge ya malam te ba malem musupe ezoko. OK. Même akila ya peuple congolais mususu ezo sopana nzamba retourna ngo epa ene. Pourquoi? Parce que azoko bateke azoko engager nation de ba reproche wana. Et discours nini au penza président Félix faut appeler ça parce que ndenge to le par exemple nako kota na moi point moko par exemple ko maloba ya ba nyamulenge to za bandeko na biso tutu bato basilika ki ko zape parmi ba discours wana nobi ko sangana na ba Kagame wana ko zape parmi. Donc tant nzamba zo lobela ke azoko reprocher ye apesi bokonzi. Mais maloba na ye o azo bimisa azoko yeba te azoko ko engager toute une nation. C'est que na ba discours na ba maloba monsieur lobama pe en secret biso to yebité. C'est là même ba malin nzamba soko reprocher ye na yango. Osomo na ba sabanya mulenge ou pas na kena ba détail à chaque discours te. C'est que nzamba soko reprocher ye alobi ke maloba o ye azoko bimisa azoko yeba te azoko engager toute une nation donc ko engager nation na ndenge malamu tout comme pe ozoko kende ko maloba mususu ba alliance mususu ba relation mususu na bato mususu yebite ko engager nation mais na ndenge malere bandi ko reproche ça voilà. Sikoyo est-ce que message ko zala oko pesa discours nini to maloba nini akolobaka to ba contrôler ka maloba chef de l'état va loba ou comment étant que c'est-à-dire que tant biso to bimeli boye tozolinga toloba na mokonzi mboka ke mboko eza na promesse ya nzambe donc il faut plus mingi azala na ba prophète oyo bazoyoka nzambe ba pese directive so na kati ya bible tozokomona ba toujours to ko diriger peuple nzambe to ndo to benga Israël ay peuple nzambe au moins tous les rois na entourage il y avait des prophètes ba leko ko parler de la part de Dieu. Somona na tango ngi okende ko s'engager relation to alliance na pays moko boy voisin. Donc il faut basakoli o bazali nzamba tie ya mboka ba consulta kanzambe nde eloko na lobaka depuis 2016-17 que ba konzina biso ba dirigeant na biso ba consulta kanzambe te ba yoka pe nzambe te po ba yebi nini ke na ba Congo ba sa nzambe so akoma na bango ya lokuta ba prophète ba sala kana bango lususu ya vrai te osomona pe même soko za entourage ne bazali na culture ya ko consulta kanzambe te ko yoka kate nde ngono moni bazoko tambula selon bango sans la révélation dans on mozo ko memaka ba conséquences sur ba reproche ezali siko ba prophète tout ba sala nzambe tout baza tout autour ya président Fachi bazo sunga été bon omoni na kati mboka na biso basali bazali mais tokoloba eke il faut qu'il y aura des hommes que Dieu a établis pour la mission songolo na kati mboka na ta onenga na bimi boy. Depuis 2016-17, na lobaka makambo ezoke na okokisama. C'est-à-dire que naza o moko Dieu m'a établi même pour na reproche nzambe ndenge asali alobi na ngani abi Abraham nazo reprocher mokonzi na bino ya mboka penza mbota isangai ke atiki na mbicho a lâché chef de l'état osomona a lâché ye vi ke ba reproche ya li ba reproche yango vi kazo ko engager nation mais ça le savant na ba maloba na ye. Somola si ko tanga na tout na nzambe ke o lâcher ozo PC deuxième mandat a lâché et abandonné mais ozo PC sous o PC deuxième mandat place les autres troubler ngezani c'est né après singa pe formule bi Abraham il faut à se repentir osomona abenga basali na se repentir na kati basali nzamba zoko ba Abraham yo zala wana so ya oyeba ndenge nini ke yo ko zala wana to oyeba ndenge nini voilà parce que tant on peut ça message ba 2017 on le qui sa message c'est ça azali na maison civile azali na service union soit habilité
osomona bakoki kolanda ba message ya kala ba archive OK bakoya komona que non cet homme il est vraiment établi de la part de Dieu donc nzamba tie biso poto za pembe na ye poto ebisaka ye par rapport à question na yo aye ba discours nini aye ba nini na wikolo ba nani akoki kokende kosala na ye relation alliance pays nini o wikolo kende po nzambe ayebi ya mabena malamu na o ebombama c'est qu'une manque d'entourage na ye ba serviteur bazali mais des hommes que Dieu a établi à l'époque na gouvernement na ye osomona alors pour y aller bazana ba service tout habilité oyo ke bazolandela ba démission tout ça la tout oui ba ko sala ba rappel na mutu a wuti wapi makambo azokoloba. Or que pays oyo eza pays moko prophétique, eza la promesse en Nzambe. Jamais chef de l'État oyi kotamsa mboka o sans ko consulter Nzambe, sans ko yoka Nzambe, oko kuya na ba embuscade, oko na ba piège parce que notre pays ezali beaucoup plus combattu, recherché na ténèbres et puis na entourage, il faut qu'on consulter Nzambe. Mais ce qu'on peut consulter Nzambe tant que ba sakoli, ba sali ba zebele, il y a des faux, il y a aussi des vrais. Au ce monde. Alors pour connaître des vrais, ba kana ba complicitement ponga ba tout ananga ba kutananga ezali kaka ba service eza habité ba kolanda ba archive kala de mission na likisaka makamunga na lobaka nde pala so ipe nzamba permettre poto kutana chef de l'état fo nzambe a permettre ye moko zomona nde akokiko kutanisa biso ne pe lokola établi nga na mboka lokola bina ngoza sentinelle za liswa munoko nanga nde cela to ko rendre service pour ne pas ko sala o ya lingi mais asala ka selon o nzambe alingi nzamba zo lobake abwaki ye a reprocher mais kola lobi que à ça la repentance na sia makola basana nzambe kompinga mona zawana e bongo to sambela pona ye po boyoka ni wana na nzambe ezo na début ya mandature na ye atambula ki na nzambe alaki na protection nzambe mais au fur et à mesure na marche na ye nzambe eko bwaka ye po ba reprocher alaki. OK tokende siko na troisième message na été ce message à suka ou comment. Oui. Bon, message à Souka, nazo ko lobela sur opposition. OK. Na lobaka na ba message 2016-17 na Congo opposition ezate. Oh, bon opposition ezate ndeni. Donc Zambé bazate mona ba nazo bondela abavelo wana bazawana. Na Congo ngamo na telemisaka Tshisekedi ya Mulumba que son âme réponse à paix le père abingam na chakaye de ba ko benge opposant historique. OK. Avec une idéologie, avec une vision. Kutu Nzambe akwebisanga lobi azali prophète politique. OK. Tant Nzambe azolakisanga pona Tshisekedi ya Mulumba que son âme réponse à paix le père. Et Nzambe ekolobananga lobi que yende mutu Nzambe établi na Congo. À ça l'opposition Mobutu, à ça l'opposition à Tango Kabila le père, à ça l'opposition à Tango Kabila le fils, l'andenge Nzambe ko Seigneur bi opposition na kata Congo à opposant moko azalité. OK. Donc c'est-à-dire que nazo kolobela opposition. Même ndenge ba opposition au bazo koloba candidat unique. Est-ce que c'est vrai que ba ozape na candidat unique? Non non, baza na candidat unique ou pas, Nzambe bazo mon opposition te na kata mboka o. Donc bango tu wana baosa na bango bisala sala donc ezala ngo unity. Moninga nde na kota na kaza makamwa Nzambe nda chenga. Voilà. Na ye depuis 2016-17 na ba kabila zo kende Nzambe zo ko eli mokonza mboka Félix. C'est kuna mona batu ba Mama Olive mais Mama Olive apesaka candidature te. Nzambe ota isanga Félix seke mokonza mboka pe ko kokisama. Tana ndeko ebiso ke na Congo parti zaka moko. Ça ok ça IDPS nanga balesio mbongo batilio en tout cas Tanzanie wato kondima suste nga bina soko ya de la part de Dieu na fungula muno Nzamba bina fungula muno na saka sentiment na pe politicien te. OK. Na kenda pe ko consulter ko kuta na bango te bato IDPS po balesanga na soko de la part de Dieu. Ouais. Donc on est confirmé que pour la opposition na Congo opposition ezali nini oyo batu bako sala to ba opposant wana lelo boye tozomona ba Martin Fayulu ba Moïse Katumbi ba Delice Sanga ebele nyonso wana par rapport à message ya Nzambe ba sala nini batika ba sangana na président Fachi bazonga ou comment bokonzi ezali na IDPS na bandeli sur le banc en 2017 ça dit d'abord le union sacrée ça dit ezaki message on a pesaka avant que ezaka na parti moko. OK. IDPS déjà na bokonzi. Nzamba olongola Kabila wato lekaki.
na mona bo conseil des PSP na mona opposant ka moko historique nzamba obenge kutu prophète politique Tshisekedi Ambulumba que son âme repose en paix. OK. Nana ye loko la prophète na zoko lobela de la part de Dieu. C'est le bango bazoko yimona ke baza na opposition, baza l'opposition, baza ba candidat na président na élection présidentielle. On a lobi que baza la ba candidat de baza 26 ma BAT. Mais mutu akolika ngana prophète na confirmé. Na opposition nzamba omona opposition te pour opposant alaka moko. Na kata mboko pe parti zaka moko. Ça veut dire que ba opposant ndenge tuni question na bango tout il faut ba s'adhérer. La partie IDPS n'est azana beaucoup pouvoir, voilà. Azana pouvoir yende mutunzambe a choisi ça donc c'est que nous avons fait ça na OK lelo na Congo banani vraiment na ba président tout au baleki banani bazaki beli dédié bon pour na si ça non na que na beli dédié pour na tant aussi dit ça Seigneur donc parler sur Katumbi na Joseph Kabila Zamba lobi que na ebisa Katumbi bon mengonyo so ali na yango aotika ko diriger beaucoup de tant que chef de l'état bon mengo azana yango Zamba bi ako soutenir ba orphelin a soutenir ba tapasi na bomengo na ye donc tia ko kitara mokilo akozala ka président de chef de l'état tiazana bo konjuana ti OK mais Nzamba bi bomengo a pesa na lobango na 2016 oui na quelle sur place ya Kabila na mama Olive Nzamba bi na yebisa bango na loba pe yango bomengo bazana yango eza bomengo ya Congo bazo misa yango na Congo ça dit ba soutenir nango ba aider na yango peuple na ye mbongo apesi bango wana ba aider nango peuple ne raison apesi bango mbongo wana ke bo konsusu o Kabila ko zonga zane pe candidat o Katumbi nenga o sa ba campagne wana akoya ayenda ko affronter Fatime batie candidat unique a otika ko diriger tant que chef de l'état azana pouvoir wana ti alors pour la question mususu ezala va to kuki question wana ya suka ya beli de Dieu banani pena ba président tout au ba diriger Congo est-ce bazaki beli de Dieu to ezaki nango par force ya nzoto bon là to zo ko kende ko conclure tant to zo bonde la ndena biki ba message yali ya part ya mokonzi mboka to ba gouvernement ba dirigeant message ya la ya part ya opposition message ya ya part ya église message ya part ya peuple congolais awa wa pismi to vandi na élection to lobeli bokonzi ezokoya OK autant on a bonde la ki nzamba zoko lobanga Eli aza muto nzambe atindi un envoyé de l'Éternel c'est ça Eli Seigneur binanga Abraham na kati ya Congo na bokonzi ya ko diriger mutonga na tinda kana chaka azana bokonzi tilelo madike sa kufa et alaki Joseph Kasavubu papa Kasavubu yende ali Eli de Dieu Seigneur binanga ta on a zo bonde la bi Abraham bazana révélation te pe baso comprendre yende le seul Eli o ngala chaka na Congo na ba président tout au bali ba président tout yende za Eli parce que batindami bazali mukeme ba benga ba sebele Eli o nzamba tindaka et ali président Kasavubu mais le col est-ce que que ba tindami ba ali muke ba benga ba ali ebele donc Eli et ali Kasavubu siko ba benga mi ali banane et ali Mobutu Kabila les pères Kabila les fils mon azana mission e malgré ba ali ba o ba benga mi Eli ali ka moko pe ça ba bi que bokonzi oyo achake pa Kasavubu tilelo azana yango malgré azana lilite de faut pas reconnaître ba honorer pe azana bokonzi kandi yende alaki Eli parce que tant Mobutu asu bokonzi na coup d'état to ko mona Kabila de père pas donc non mba to ke malembe mission Mobutu ezakini comme aza élite mission ezakini bon rapport à 32 ans de pouvoir à Salai Mobutu bon mission na ye alaki juste nzamba tindaki nzamba benga ki ye Nata na ye tangu ayaki juste kaka po ako akosangisa. OK. Asangisa wana yaki mission de base à part malgré soit na coup d'état. Ba makamsu malgré soit na coup d'état lobike batindami bali muke me babenga minde basebele. Obenga mi pe azana mission mo aso sala. OK. Mais motinda minde ye aye pona kokokisa mission ya nzambe. Mission moko la tindi. OK. Osomona mobenga me okipe ko travailler na vision ya motinda mi Eli de Dieu. Et président Kabila les pères bon Kabila les pères tango azokotanga na zuzo révélation na 2006 97 nzamba benga ki lokola libérateur OK nzamba epsaka na mission juste à ko libérer pourquoi parce que ezana bo konzimso ele kito batumso ko mona nzamba pesier responsabilité de nzamba tombolier si mana yango abimi na ko sala volonté nzamba
somona tozu lokola batu lokola ba Mobutu nzambe mtaponaki nzambe mtachaki somona mais après abimaki na ye akende kokota na ye na ba formi na ba pratique mususu de ce qu'on nzambe ye kotinda Kabila ye lokola libérateur wala ngamona mona vision ndinga zokota to yambi pe tozo crier étant que libérateur. Et Kabila le fils Kabila le fils na lobai na 2016-17 Kabila le fils nzamba tinda ki na mission kaka unique pour aya kokota ba élection. Mission la organisateur ya élection ye mutabandisi yango esili mission na yako 5 chantiers to lia tombela peuple se retrouver te parce que ce que conclut siko na mokonza mo fait ce que na deux mandats na ye ye nzamba benge le quoi Jean-Baptiste voilà, c'est-à-dire ye ka ko préparer terrain to lia tombela to se retrouver kitani tu to ko kendela ka bongo ti deuxième mandat na ye ye azali muto ko préparer terrain après Fachi nde siko nzamba soko établi bokonzi na ye wa ovandisa makambo wa ovandisa makambo aza prophète ali banda mboka te aza awa na kati ya Congo aza prophète kona kombo na ezali aza prophète o bakosala passation kombo na ye prophète Abraham Kasongo yo ngai nde mutu nzamba télévision voilà ngana yambi ngaya mbaka déjà futur président de la République avantage déjà ya ngoyo soki message wana vraiment eza vrai ya nzambe ngade aza déjà na avantage bo lukaka nga déjà pour que lobe komate ke boye alors tokomoke na biso na shit na bité message clé et qui kozala nini avant opesa susu ba numéro na ba adresse na ba réseaux sociaux mususu. Bon message clé zaka que on connaît un prophète n'a pas accomplissement. Voilà comme un message clé. Prophétie à la Canada débatté. Na kangai munoko depuis 2017. Tant on a bimi susu, na yeko parler de la part de Dieu. Donc batunyo subaye bake Congo ezamboko ezana promesse ensemble. RDC ezali pays moko prophétique. Voilà. Et koki ko tambula yango moko te Dieu azana ba promesse na ye nzamba azana ta na convenable oyo azo décider après mokonzamboka Félix Tshisekedi Tshilombo pour nzambe a instauré bonzambe na ye voilà ako établi un prophète ndenge na pesi que et kozala prophète Abraham Kasson payé moko mokonzamboka Félix Tshisekedi akolota remplaçant na ye akolota yo nzamba ko obligé akolota koloba na ye ke sala passation paye mta ko zwa ba mbongo ya ba campagne makambu to ko date makambu auti wapi azana niveau nini azana diplôme nini te. C'est un homme que Dieu a établi na volonté ya ciel mais après 5 ans c'est ce monique na vanda qui silence même bazo potana na 5 ans oyoyo bazo potana ba élection oyo mutu azo ko kanza a okende ko procéder okende ko engager ba mbongo na te mbongo ba sunga na mata ba bola so ba sesa misa mususu parce que ba mataba qui t'a demandé ça ya président Fachi so monique ngana zuna nga silence parce que na na écoute na za pe à l'aise mais je confirme que mon konzamboka Fachi comme parole n'a donné à Jean-Baptiste après un prophète à quoi Tambusa Mboka oh le nom c'est prophète Abraham Kasongo oyo ezayo ongai na yambi voilà après 5 ans de ba on a accompli ça va mataba kita débé à la té ça va s'accomplir voilà parce que le bara déjà pour na président Fachi Tomoni et Kokisa Maka alors bazwa ndenge nini à part numéro de téléphone Facebook ezali ou comment oui na Facebook pe ezali ceux qui ba betika ka prophète Abraham Kasongo ba kozwa pengai ba komonanga donc c'est ça au bandela sous numéro ezali 090 934 20 42 na bandeli sous 090 934 20 42 moi ezali numéro na ngamo ezape na WhatsApp soko enregistrer nga obengi okoti omona WhatsApp nange ko bima donc ngamo na zaka na téléphone na za secrétaire te ngamo na ko yambo to ko sola na ba question o monsieur koki ko zala même pour na ba cas privé na za wana pour na ko pesa réponse na ba question ezangi réponse. Alors na ebité soki bato ko pesa mbote bazali pour que to chité. Bon na pesi mbote na bandi na yo moko na sepeli sunzi zamba bombi biso et na pesi mbote na peuple congolais surtout entier wa ko zwa libakwa ko landa biso na ba auditeur nyonso o ba ko zwa libakwa yamba biso na pesi nyonso mbote libota nanga pe na pesi mbote madame nangai et puis na bana nanga mama Sarah Isaac na Shekina libota nyonso na pesi mbote. Merci Nabino Nyoso Bolanda Kingai, merci na levé Jackson Mouya Aigle Blanc depuis les États-Unis.
futur honorable Marcel Itakas, Marcel Bilili, namoni Mami Chimel Mouila, pourquoi pas la Tadi R9, mon frère de tous les temps, de Max Maya, c'est l'homme invisible, Patrick Lando, fils de l'homme, unique fils de l'homme, Patrick Lando depuis les États-Unis, Bandeko Nyoso Boyambinga, namoni le vieux Willy Kayembe, vrai, mon vieux, merci Nayona Osala Rapona, sénateur à vie de la presse. Restez toujours connectés. C'était la Zoé Matoko, le sénateur à vie de la presse Mokonzami Bali. Tout y a monde nakotika tante. Tac. Merci. www.tolobelavie.com. TOLOBELAVIE.com